nzambe na moto nyonso ngolu ya nzambe na bato nyonso balingaka biso basali na ye ekozala malamu vraiment ndenge tokutani susu mokolo ya lelo. Donc ebele ya bato bakomeli ngai balobi Prophète Jonathan titre album eza nini? Titre album eza tia yesu liboso, nzembo phare eza mpe ka tia yesu liboso. Donc banzembo eza ebele, toza na 8 titres album na biso, eza na 8 titres. Okomona balimbisa eza wana, toza lokola na basolo ya malamu ya na kati, toza na bangolu ya na kati, toza na natiela yesu motema na sofi motema eza na kati, toza na lokola banzembo lokola tika boye. Donc tika boye, donc na maloba mama tika boye, tika boye. Toza na banzembo lokola nzambe asekisi ngai eza na kati. Nzembo mpenza na olinga tia yesu liboso bato bakonsome yango nanu, après tokolancele bino banzembo mosusu neti tia nanu. Donc tia no yesu liboso, toza nango na kati ya marché na biso na YouTube, même tokolanda biso na YouTube. Télécharger tia yesu liboso eza na audio, otika audio ya pamba pour permettre bino bokanga déjà nzembo. Après ici là, donc entre début novembre, beaucoup soit déjà clip nango début novembre avec Jalis Pro. Donc beaucoup soit déjà la vidéo nango et nzembo tia yesu liboso eza déjà nango déjà tia yesu liboso eza déjà. En plus tant aussi ça va être ça la promotion ya nzembo tika boy. Donc tika boye, ça veut dire tozoloba tika nyonso mabe, tika songi songi, tika kindoki, tika kindumba, tika kofinga. Donc tika boye. Donc faut que nzembo dans la décide. Et le batu so ko baka so amoni la tika boye. Donc tika boye. Tika boye, tika boye. Tika boye, tika boye. Omoni fara latina ye bien na kati église okomi otonga ye neti okontribiaki na mbongo oyo asombaki elamba, motema na yo mabe olingi kotika te, toyembi yango na loyembo. Tika boye mama, tika boye, 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 tika boye. Bayeba yo na quartier songi songi olinga kotika te, bana batu bakoma lokola tonga na singa, baleka boye otongi, basala boye otongi, songi songi na yo na quartier, bayeba yo bapesa yo na kombo, yango tolobi na yo na nzembo mama. Tika boye, tika boye, tika boye, tika boye, tika boye, tika boye, tika kisongi songi, tika kofinga, tika koswana, tika kindoki na yo, tika boye, tika boye, tika boye, tika boye, tika boye, tika boye. Donc tika boye zoya wana topesi yo kama flash nango, mais oyoka elengi nango tozokende kala bafro ngolu eza na kati. Donc bongama po okonsome album na yo tika boye. Album na tia yesu liboso, pardon, tia yesu liboso. Donc bo ede biso, vraiment bo ede biso. Eza musala tozosala toyebi ke na mboka oyo pirate eza nango makasi, yango biso tona biso na problème te. Pirate na yo teka na olia mbongo yana problème te, nzambe nde moto amona, mais nga asali yango mpo bana nzambe bapambwa. Donc c'est ça, bino mpe bato bozala bamisu milai bolingaka kozwa banzembo bato beti yango mbango mpoza na mwa moyen moni koza na mwa mbongo na yo, ozwi mwa ide ya moninga obeti yango mbango mpo oyebani mpo osala deja kombo yango wana fo beti eloko ya moninga mbango, mais mafuta ya ndenge moko te. Okobimisa eloko ya moninga oyibi yango mélange obeti yango rapide
ozwa moi news moi bayeba yo mais eyala likambo mafuta yo oteka menga na oteka te donc eza mafuta yango tozosenga na bato baza na bamoni ke bazala na bambongo na bango bamoni ke bazalaka bato baedaka bato na misala na baclipe koede kosoutenir bato bino mpona bino kobenga te mama na kopesa numero donc toza wana mpona bino bato nyonso bana besoin kosoutenir biso numero na biso ezali 09 75 77 89 99 na bandeli 09 75 77 89 99 donc ba numéro na biso wana na bandeli lisusu poko oyo obandelama po kangango po obenga même na WhatsApp même na Instagram même Facebook so na numéro ozwa biso 09 75 77 89 99 donc benga biso mpona kosoutenir mosala nzambe kosoutenir orphelinat na biso Jonarette kosoutenir yango ezala malamu mingi mpo bana wana baa na besoin ya mwa savon na yo mwa elamba na yo mwa sukali na yo bana baa na besoin nango donc momoni nzembo orphelin yango tosalaki totiaki mpona bana orphelin bato baza babandoli batika bango atosalaki nzembo wana orphelin eza na YouTube clip nango deja na tie mobimba clip nango eza officiel deya na YouTube awa luka yango na YouTube consommer yango lendisama na bato baza na bapasi lendisama na bango na nzembo wana orphelin donc nzambe apambola moto nyonso oyo azondima na fiske 100 francs na ye kotindela biso même na Airtelman même na Western Union même na MoneyGram azotindela biso na bacoordonné na biso azozwa na kati ya Facebook eyesala biso bien nzambe apambola yo donc d'ici là ozozwa clip na bino ya tia yesu liboso so tosisi tia yesu liboso toke na tika boye donc nzambe apambola yo nzambe nanga amona yo esika ozali misala na yo makambo nyonso ekende liboso na nkombo na yesu kristo nzambe avisite yo bato nyonso baza na Europe bato nyonso baza na Afrique nzambe amona bino misala na bino efungwama makambo na bino epambwama bozala bato oyo te bakozala mikila me bozala mitu dans le nom puissant de Jésus. Bye.